Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que votre santé est malamu et surtout kimia écoutez mino mabota na bino. Nazali ravi ya koya une fois de plus na banda na bino. Na toujours ko continuer dans même cadre d'idées. Il y a livre na biso banda déjà ko travailler ensemble. O ezali intitulé Réfléchissez et devenez riche. Livre wana ezaki écrit par monsieur Napoléon Hill. Monsieur Napoléon Hill ya azalaki journaliste, azali pe conférencier. Azwaki temps ya kokota na vie ya plus de 500 personnes les plus fortunées ya époque na ye, alingaki ayeba basala nini po koma na mbongo ebele, basala nini po ba réussir, basala nini po basala ba kombo. Et ezwaki ye 25 ans ya recherche, 25 ans ya retourner autour na bango, 25 ans ya kosala ba interview na bato wana po ayeba. Et tango aye ko comprendre loko nini o bango tsoza nango en commun, nde ko koma livre oyo Réfléchissez et devenez riche. Donc livre oyo lokola résultat ya ba témoignage oyo yokaki, ezali résultat ya bato basi ba travailler avant biso o ba bunda bazara na quête ya réussir. Donc et ça témoignage vivant en fait livre oyo. Ezo la que bato va avant biso o ba koka makambazali oyo ko suivre pe po koka. Tu vois vraiment la famille ezali bongo ngai maman na ngai, votre sœur, votre mère et votre tante. Ndena bandaki ne bandeli donc toujours continuer toujours na livre na biso bandeli déjà ko travailler. De l'autre côté, la chapitre numéro 10, chapitre 10, nous allons na 9e étape vers la richesse. 9e étape vers la réussite. 9e étape vers l'évolution. Donc, 9e étape, ezali nini, ezali le pouvoir de l'alliance. Mais c'est il a lobby, pour aucune musika na vie, pour évoluer, pour même okoma na mbongo ebele, il faut oyeba ou bien faut zala na pouvoir ya alliance. Faut ba ko sa ba alliance na bato. Faut ba ko travailler en collaboration. Faut ba ko travailler na en groupe. Faut ba ko associer bato mususu, ou ba za na connaissance ko lekayo, ou ba za na expérience ko lekayo na makambo ozo sala. Pourquoi? Parce que tout simplement bato wana ba ko apporter lo ba idée. Bako ko apporter lo ba compétence, bako ko apporter lo ba talent na bango, bako ko apporter lo tout ba relation oyo zana yango te. Donc si on a ko conclure eloko monsieur il a ngolo ba awa, monsieur il a ngolo ba awa rake, so ngo zana ba clé ya pouvoir ya ko réussir na vie na yo, il faut s'entourer na ba homme o bazali brillant, o bazali na ba talent, o bazali na capacité ya ko apporter lo un plus ou ko déclencher élévation na yo. Omoni donc bato azo na idée aba gagnant ya zo ya pour gagner pour gagner. C'est la raison pour laquelle dans le bien la vidéo et leki ba musicien na biso mo ça ba featuring na ba musicien ba mboka mususu. Ba mo ça ba featuring na ba musicien ba mboka na biso ka o ba za na ba étranger. Pourquoi? Parce que na étranger qu'on attend sur ba yebiété. Mais tant à sali featuring na muto mboka na biso za na étranger et salier ouverture. Tant à sali featuring na mutu mboka mususu et salier ouverture et baki salier ba fan et baki salier ba mususu ba yeba kiete. Donc on va faire pe ezande wana soko lingi o se lancer o lingi o évoluer yeba ko travailler na ba mususu oyo bazana tamsho na connaissance makasi ko lekayo ou bien bazana ba relation ko lekayo. Donc ezali très important par rapport ya élévation na yo. Wana ezaki chapitre 10, chapitre 11 et lokola 10e étape vers la richesse. Mais ce il a lobby, soko lingi o koma riche, soko lingi o évoluer, soko lingi marmozo sala e simba, o lingi mona ba résultat positif na vie na yo, il faut yeba les mystères de la transmutation sexuelle. Tolo be lambongo awa mais c'est il a zoro lo marambuya sex awa. Mais a lobby que faire partir na ndenge nini a pesi explication na eza clair. Alobi émotion sexuelle ezali kaka lié na physique te. Alobi eza sous na ba émotion mususu o ezali ko accompagner
émotion sexuelle. Donc ezali kaka lié na physique te, ezali na point 1, ezali lié na reproduction. Point 2, ezali pe lié na maintien ya bonne santé. Et point 3, ezali pe na transformation de la médiocrité en génie. Alors, 3 points wana, ezali ko accompagner pe émotion sexuelle. Azaki clair à continuer aki. Alors, boy, que désir sexuel, ezali désir mo ezali très puissant. Et pe saramutu, imagination, et pe saramutu, courage, et yara ko stimuler mutu, et pe sabatu mususu volonté, et puis ça va être sous persévérance et pouvoir y a création. Donc, le ko la eza et le ko rapporter mutu ba capacité nyonso wana et l'axiété ezali très puissant et ko faire réussir yo na makambo mususu na sens nini. Alobi boye batu oyo bazala na désir sexuel makasi et bakoki ko canaliser yango, bakoki ko gérer yango. Et ça, bateau, ça a plus de chance de réussir na vie. Donc, le col a désir wana, et puis ça a bateau, force, et puis ça a bateau, détermination, et puis ça a bateau, volonté. Ce qu'on a vu qu'on canaliser yango, biloko nyo sono eya kana sima ya désir wana, roko utiliser yango pour la réussite na yo, roko utiliser yango pour l'élévation na yo. Après cet exemple, que, na magasin moko oye yebaki, ba vende bazako teka kuna ba obaki na désir sexuel le plus élevé et ba obaki na facilité à okota na contact na bato. Mais c'est il a linko lobake lokola oza mutu oyo okoza na facilité à okota na contact na bato. Utiliser capacité na yo wana oleke okomisa ngo kaka désir moko kaka charnel, okoki ko canaliser yango, okoki ko gérer yango, o utiliser yango pour la réussite na yo, pour l'élévation na yo. La kisi capacité oyo za nango ya ko communiquer facilement na mutu, travailler yango, okuma ko communiquer na bato, okuma ko kutana na bato, o ba ko fongolela ba porte, o ba ko fongolela yo porte ya élévation na yo, porte ya ba réussite ya vie na yo. Omoni donc yango mais c'est il allié réussite élévation na désir sexuel. Batu nyonso bakoki ko canaliser désir wana, o bakoki ko gérer yango, o bakoki kozala na capacité ya ko contrôler yango. Basa batu oyo bakoki ko kene musika na vie. Alobi yango pe mona mingi eza pasi po batu akoma na mbongo ebele na batu bazana ba 20 ans, ba 25 ans, ba 30 ans. Pourquoi? Parce que motuna bango réflexion bango ça tourner toujours na désir sexuel charnel. Plus nzoto. Et à un certain âge, tant muto s'est calmé, muto bani ko réfléchir na ba quarantaine comme ça, Rwanda muto mona comme la facilité à ko réussir, comme la facilité à ko avancer. Bah tu peux pas réussir ça avant bazali hein, mais il y a l'obligé que bazana chance de réussir avant et zali vraiment ba camoro exceptionnel. Mingi ba to na mbongo ebele après la quarantaine, pourquoi? Parce que comme capable à ko canaliser désir yango. Omoni. Donc wana ndenga na comprendre eloko monsieur il a linko expliquer na chapitre 11 ou ezaki lokola 10e point na biso. Tokomi na chapitre 12 ou ezali lokola 11e étape vers la richesse. Mais c'est il a lobby nini. Excuse. Mais c'est il a lobby que 11e étape vers la richesse ezali l'esprit subconscient. A lobby soko lingi okende musika na vie, il faut oza mutu oyo ozo comprendre subconscient na yo. Subconscient na yo ezali place oyo e enregistraka pe eklasaka ba pensée nyonso oyo eyaka na mutu na yo. Ba pensée nyonso oyo eyaka na conscience na yo, yango subconscient enregistraka yango pe aklasaka yango. Donc nyonso 5 sens na biso etindaka na conscience na biso, oto monaka na miso, oto santaka na zolo, to yokaka na matoi, to tushaka na maboko, oto santaka na lolemo, nyonso wana dans 5 sens wana
et communiquer yango na conscience na biso et conscience na biso tinda yango na subconscient na biso. Subconscient ye enregistraka pe aklasaka yango. Subconscient a travaillaka jour et nuit. Asa toujours na musala. Donc, soko lingi okende musika na vie. O lingi o réussir na vie. Il faut banda ko confier na subconscient na yo, ba plan ya vie na yo, ba désir ya vie na yo, et puis ba but ya vie na yo. Omoni, et biso stoye beza phénomène inconnu hein. Subconscient na biso et se nourrissaka na ba pensée otozo pesa ye. Si vous pensez à penser négatif, vous pensez à penser à maladie, à penser à échec, à penser à nini, il y a un subconscient na yo à cause. Déjà des natifs tu contrôler subconscient té. Tout ça na contrôle nangote. Mais tu ko influencer yango. Tout ça na privilège ko influencer yango ne bloko yo pesa ye. Omoni, ya on a le bili koloke. Biloko to pesa na subconscient, yango ya a se nourrir ça nango. Donc tout ça capable ko influencer subconscient na biso. Apporter biloko ya bien na subconscient na yo. Donc tu as la capacité à influencer yango pona biloko oyo et ko permettre yo o évoluer au lieu o pesa na subconscient na yo ba biloko ezanga tina. Ba place bo fane bo sotonga na bino kaka. Ba place bo fane bo betaka masolo ba commentaire ma ezanga tina. O vanda o pesa na subconscient na ndenge zo souffrir. O pesa na subconscient na ndenge zo na pasi. Ndenge famille no ebonga kate. Maman papa, changer vision. Banda ko pesa subconscient na yo, ndenge élévation yo sama na famille na yo, ndenge mutu na mutu zo ba ouverture, ndenge mutu na mutu ba luka musala, ndenge mutu na mutu comme na mwa mbongo, akomo prendre soin na bana na ye, ndenge kimé koti, tranquillité, bonne santé, pesa subconscient na yo biloko o ezana intérêt na yo. Pesa na subconscient na yo biloko o yo désiré. Pesa na subconscient na yo biloko o apprécie. Pour l'élévation na yo. Quand on pesa subconscient na to biloko ezanga tina. Omoni, pour ceux qui ozo ko influencer subconscient na yo te. Subconscient na yo a kozwa n'importe quoi ele kana mutu na yo. A kozwa n'importe quelle bêtise ele kana mutu na yo. Alors change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de réfléchir. Change ça. Banda ko réfléchir positivement. Biloko nyonso esala ke o empêcher yo o réfléchir normalement. Biloko nyonso esala ke o empêcher yo oza na vision moko positif. Longola yango. Longola yango. Sala effort, même bato solo na bango. O beta mama solo te ke o ya ko bebisa moral na yo, o ya ko empêcher o avancer, o ya ko empêcher o réfléchir. Omoni. Et monsieur il alobi ke so lingo ke musika a biso 7 points, 7 émotions positives autour qu'on travaille na vie na biso pour to garder yango nyonso et a biso 7 émotions négatives au photo lité et les capables pour na mitu na biso te. Et c'est important pour que na musika faut que se battre contre ba émotions négatives wana et ko zala mais ko vandisa yango mingi na vie na ote ça l'effort au ko côté les melango. Non banda na ba point na 7 points négatifs alobi kobanga to kobanga poto abatu mais ce kobanga ye ça l'effort o le kaleka rapide ko umena ngo mingi te ko sete kobanga e kuma ko contrôler vie na yo mais kobanga ko ya poto zabatu mais ko umena ngo mingi te po musolo beza jalousie ya songo ke musika ko za jaloux abatu te au contraire somme dozo réussir le banza me merci pour aso réussir dans son dans les besoins ne ko n'est pas na ya sungangai cause la jalousie et pesa retard na vie moi se concentrer na makambo na ozate comme otala kaka muninga wana comme ko motema pasi motema zo vimba pourquoi parce que muninga zo ko avancer zo ko évoluer longo la jalousie na vie na yo songo ke musika haine motema makasi et ça mala moté vengeance ya vengeance ya na tina moté so monika mutasali o pasi so monika moyo o continuer à être au tia l'écart nga solution na zo yango na so monika ki moyo to continuer otambola ensemble zate na tio à l'écart surtout kutenta pesa ni mbote normalement c'est tout pour vengeance et quand rappeler la porte et quoi empêcher aucune musika avarice omoni superstition colère wan so biloko oyo e ko sala yo pasi e ko pesa yo retard donc ko umena bakanda makasi soki ndenge nini te
wana tozala biloko ekoempêche yo okende musika, ekoempêche yo avancer, ekoempêche yo évoluer. Et monsieur il apesi biso pe désir ou bien émotion positive au photo ça tozalaka nango nyonso o il faut epesa biso force ya ko avancer. Abelora liboso désir. Na vie na o faut désirer biloko et opesa makasi ekoma réalité. Alobi foi dont tozana kundima. Amour, faut tozana nango. Sexualité, il faut ezala. Enthousiasme, tozana nango besoin. Tendresse, tozana nango besoin. Surtout espoir. Je sais que l'espoir fait vivre. Il faut un espoir na vie. Cause à désespéré té. Faut un espoir na vie. Parce que l'espoir fait vivre. Donc, on les a dit, point. Donc, cette émotion, mais c'est il, avec plutôt travailler yango, pour te continuer à tenir, même si tu as un problème, et qu'on peut s'habiller sur ma casse, tout s'en sortir, puis sur ma casse, tout s'élever, tout évoluer. Et chapitre 13, il y a là, 12e étape vers la richesse. 12e étape vers la richesse, mais c'est il a lobby, ezali, servon abisso. Ezali, 12e étape vers la réussite. Moni servon abisso, ezandeng moko na radio. Ezandeng mo na radio, tant antenne ya radio etelemi, e captera ba onde nyonso oyo iko capter. Omoni, donc ba onde nyonso za pemini iko capter n'importe quelle chaîne, n'importe quelle nini oyo ezali disponible na place wana. Donc, mais c'est il a comparé servon abisso na radio. Angalo wanini par là. Angalo par là que il faut qu'on pèse na cerveau na yo biloko oyo ko permettre yo o avancer. Donc cerveau na biso ngam na lobela mutu mingi na banini na ba vidéo na sala na lobela mutu faut que même na mutu. Donc na kata cerveau na yo il faut que ça la effort o pèse biloko oyo ezali important. Biloko nini ezala biloko misato o ezali très important o il faut o sala effort o pesaka na cerveau na yo. Il faut au travailler imagination. Travailler imagination na yo. Imagination ya pas mbate imagination créative. Faut un esprit à créativité na kati ya cerveau na yo. Omoni. Et puis faut linga au travailler esprit ya subconscient na yo. Toza na capacité ya ko gérer subconscience na bisote. Mais tu as la capacité à influencer yango. Organise-toi que subconscient na yo ezora biloko ya malamu ke possible. Et ko sala ki mutu na yo emesana na biloko kaka ya malamu e makampe malamu te ko salama. Et puis l'ora misato lobi l'auto-suggestion. Il faut o se suggéraka, o s'influensaka, o se proposaka biloko ya bien. Il faut ça l'effort parce que tant on coacher biloko nyonso wana on a lobby l'esprit subconscient au travail en malamu imagination créative et puis l'autosuggestion so ko za biloko misato wana ya ko stimuler et ya ko stimuler désir na yo parce que ça j'ai un désir na kati na yo ya ko stimuler désir na yo et ya ko travailler même croyance na yo donc et ça très important o penser na mutu na yo pesaka cerveau na yo biloko oyo ya malamu oyo kubanda na mutu pesuka ekokoma réel na vie na yo ekokoma réalité na vie na yo wana eza lokola chapitre 13 et na chapitre 14 ya lokola 13e étape vers la richesse 13e étape vers la richesse mais c'est il a lobby. Pour comprendre 13e étape oyo, faut banana comprendre étape 1 tina étape 12. Si on comprendre étape 1 tina étape 12, donc il va valeur ya 13e étape vers la richesse. Ezali nini ezali le 6e sens. Au moins 6e sens oyo, ya bengi yango la porte du temple de la sagesse. Soki mutu a comme une maîtrise ya 6e sens na ye. Il va que au comme une porte ya temple ya sagesse. Pourquoi? Parce que 6e sens wana e bandaka kaka na désir. Tant bani ko désirer loko moko boy, bani ko croire na yango, bani ko se battre pour zo yango. Au moins ko kuma ko travailler 6e sens donc ko agir. Au kuma mutu passer na action.
omoni et so comme na point et que sixième sens no comme ko contrôler yango comme ko gérer yango comme ko tambusa yango omoni to comme na ange gardien moko azo de kaliboso ba projet na yo. Donc tant on ça likambo avant o comme na porte eloko yango omoni ba ouverture ezali et loko la ange gardien moko o leka déjà avant yo azo fongolo ba porte pour au comme na niveau ya sagesse au comprendre eloko yo za nango besoin peut obtenir yango. Donc monsieur il azaki tellement clair na livre na ye oyo apesi biso ba point essentiel oyo ko permettre yo au réfléchir peut au devenir riche. Richesse oyo lobela awa oko travailler pour nous oyo et celle peut que comme ouverture na vie ya mbongo et à part mbongo développement personnel ce qu'on comprend ba idée na est bien et qu'on apporte l'eau un plus na vie oko comment ko ta la vie différemment ou comment ko raisonner différemment. Et monsieur il a continué a tiki biso ndengwana te a continué a lobby so lingi pe ko kende musika na vie e mo foza mutu oyo oluka ba exemple oluka bato yo basala déjà makambo yo linga ko sala ba réussissa oso tala bango po pesa force ya ko tenir alobi ye azoro benga bango ba conseiller invisible azaki na bato oyo ye na a compter ba 9 personnes boye oyo ye azaki ko tala azoro sepela na bato wana azo tala bango donc azo mo neti bato wana alinga kuma lokola bango alinga za lokola bango et eloko azoro sala avant alala azoro kanga miso azo mo neti bazana conférence ou bien bazana réunion na bato 9 wana oyo azoro sepela et que na kati ya réunion wana yende mta chef bato bamsu bavani na conférence bazo solo nini donc ndenge atala bango ba télé ndenge bayoka bazo pesa ba idée ndenge bayoka bazo sala misala donc amoni bazo lobela na makambo nyonso wana et que yende mta chef ya bato wana tala niveau amitié pour à réussir et amonaki yango na vie na e salamaki akomaki na mbongo akomaki na niveau moko ya bien monsieur il azaki mutu azaki na vie ya malamu. Pourquoi? Parce que eza vision na ye auta na famille mbongo te mais c'est il hein auta na famille mbongo te mais à se battre pas comme na niveau na komi. Donc ce qui fait que na vie na yo yeba eloko lingi travailler yango vraiment na suki awa pona lelo na kosala vidéo vraiment pona lobela siko conclusion ya ba point nyonso auto développer ensemble vraiment bozala bien nzambe batela bino tokutani mbala sima pona ko continuer toujours livre na biso otozo travailler ensemble réfléchissez et devenez riche. Donc tokolobela yango na kosala la conclusion. Merci la famille, bozala bien, à la prochaine. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que